Bande konanga, est-ce que moment openze zali moment ya koyamba pap? Mama, tovandi kaba tulamina tongo podium ya pap imwangani borongunju na mabele. Biso batu mwini tomona aga makambo ka mikiebwe. Mundele ako porte biso plainte. Et puis podium ane mona reju ba dollar. Ebela ba dollar o ba ju podium ana pa salango. Papa abo mona ke li palangu be. Uma yo lo poisson de to somba denda na poso na nzela. Boke sa ile podium o be o mbule buki ango boy. Boy, mbula pene buki papa pene ya pap. Papa nza baba to catholique. Pap. Podium a pap boy, mitrai. Oyo kasango. O porte biso plainte na Congo. To ana na makambe bele nona Kagame to sisite. Ale comme biso makambe so ya podium. Moment o ezali moment ya koyamba ba général français, ba général américain, ba général coréen, ba général cubain, ba général russe, ba tutoko yamba na moment o ezawana. Pandeko na ebite pap toko yambe sima. Tala na podium kute boy ko yambaye. Poeza momate. Bandeko na ebite. Ba avion biloko ezo sombama. Na ebite soki eza po evana na parking. Bandeko nanga. Bato yoyo. Ba yebi kobunda na mokilio. Bazo sala nini? Bazo sala nini? Bazo bimisa na bakuluna na bango na lubwaku. Bakende bunda. Likolo nango na salaire. Likolo nango soka kufi. Bapepe famille mbongo. Soka bundi. Akokise 6 mois apemi nanu. Azape libre. Akokine pe kobala vandi. Sikoyo. Toko yamba papi na musanini. Balubwaku pe na Congo. Makale tonda place kote zate. Bato bako bunda na première ligne bayali. Mindu kezo sombama. Tozo tala en live. Mwe stratégie ndenge zalaka. Pona ko récupérer mboka. Bandeko na biso ya bamboko yo. Bazwa na France, na Angleterre, na États-Unis. Balakisa bango ndenge bako pusa bavion. Ndenge bako bunda. Sikoyo. Papa ya kosala nini? Bato nyonso bazo lamuka. Na kati ya Kongo wana. Bazo pesa mbote. Ezo suka na ba amen. Alléluia. Na bima. Na kota. Na au nom du Père et du Fils. Bandeko. Koyamba pape e amabete. Papa akoyakaka. Akoyakaka. Na lobarango. Bakendeke déjà voyage privé na mabela ba Congo. Alors voyage officiel net oyo. Ezape toujours na Congo. Na Kinshasa. Mabela ba Congo toujours. Papa reba okomani na Goma te. Kuna kimezate. Et mabela ba Congo te. Mais elle est Congo. Ce que je sais de Simon Kibangu, c'est il a été l'envoyé de Dieu pour le Congo et pour l'Afrique. Là, il n'y a pas de doute. L'importance de connaître Simon Kibangu, c'est de se reconnecter à son origine. Parce que la race noire est la race mère. Et si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Si la race noire, c'est la race mère, et que Dieu a créé l'homme à son image, ben il est noir. Mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Et si Dieu est noir, il peut envoyer Simon Kibangu. Moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous, vous êtes noir, et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc ça veut dire, vous êtes la race mère. Moi, je suis vos descendants.
Nous sommes partie de vos descendants. Donc le retour, plus la connaissance de Simon Kibangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu. Vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ndenge na prononcer Sainte Anuarite deux fois, eza libaku te, eza erreur pete, eza réalité, eza signal ya Sainte Anuarite. Pape soka linga kende Congo, fa koma pe Goma. Ah oui, pour na prononcer ngo deux fois, et la kisi akende Goma. So akende Goma te, au so agana Kinshasa, likamuni, wana yambara simano, podium eboyi ekweyi. Eboyi na ngo yambaye, eboyi na ngo pe kobomaye. Seko tanga koya, bato bakende yambe na ba moto, na ba voiture. Soki comédien moko akufi. To chango na mutwa nani. Po oyoyo ya wilio to linga to chango voire même to chakiango na mutu ya wata. Soki batu bakufi ne stade to chango na mutwa nani. Koleka ya le King Fally. Surtout anera kubengisa Pandeko naibi tina naibi te naibi eloko ekopia te kaka mateya eloko nayebi mateya to nango eboke meme olingi okoyoka mateya te okoyoka ezala liteya pete ezala ekanda okoyoka mateya ekoma koyoka na tongo pokwa meme nga na bimite na poto tana okota na Facebook nanga na koyoka mateya na komona matie setanga boy na bila kima na TikTok na kota na TikTok na tala bato bazobina mais na komona mbala moko ebimeli ngai wana toi qui me regarde oza beni lelo tanga matie kingandi na lobi na kima na kota na ba information kuna makambo wana ezalaka te okomona horloge de l'apocalypse ekomuke olobi likambo nini tika na tala bitumba olingo tala bitumba boy otomeki eloko moko satan de tokotisi na sous-marin munduki apocalypse mateya partout siko pape akesa ani eya mabete ya maye kosala nini mpo na minute oyo en tout cas bato bazozela kaka bamultiplie bango bakarto ya sardine basaki ya loso basaki ya fufu na ndako eloko ezali suwe ya bato yango wana mpe baza na besoin bayeba explication banda tozala soki na les années 70 na bano babotami lelo tokoti na 21e siècle baede emataka na avion bakende pesaka na Afrique siko bana Congo balingi bayeba mpo nano bazwa ata saki moko te ya loso euti mbala moko ye ekoti na ndako na ye yofele na fufu babiloko bango balingi bayeba yango wana mpo na moma oyo nazoloba boye baorganisation etali alimentaire
ezo charger ba avion ba bateau na ba loso ba fufu masango ba semol direction kuna surtout en Afrique ya batu mwindu Congo oh eza na liste ya kozwa ebele mais ba mama wana na ba papa soko lobi na bango chaque jour ekitaka Afrique bakotala bamoni yo mutu aliboma biloko balingi yango wana nayebi te soki pape akesani kobenir nakoseka na nga mais bon akobenir à distance tala ekomama na Bible tango Yesu abengisaki fula bato ateya abenir ayebaki bato baza na nzala yango amultipliaki mapa bamapa na mbisi boloba yango bino moko botanga yango bato bazonga na bambisi na ndako na bamapa bamisusu mpe babanda mbala moko mombongo ya mapa bamisusu mpe babanda mombongo ya mbisi na Pierre akamwa aloba bandanga na banda kopeshe na baninga na nga topesha nombre bambisi boye te bandeko eza réalité na moma oyo yo papa kesa nini à part kosukula biso cerveau tozala kimia bavion tosalela yango te totinda bana libanda te ou bien nini po pape aya mutu akimia aza mutu teke na moma oyo asepela to bando bunda or ke ezali obligatoire fo kobunda kobimisa bato na kati ya mboka te me kokota ntina mboka libanda donc kokota na bato bakotaka mpa na biso kokota sikoyo mpa na bango bango bakoti des années moto akosoli te biso tokokota des années bakokosola mais on s'en fout tokoloba wana ya biso te tokopia explication te d'avance mikolo oyo moto azokomande moninga aza te bamalien bakolamuka na ntongo bameli ti balobi bino bokende baoyo baya bakokende bakokota na Burkina Faso basengi permission bakoti bavandi baburkina bakolala balamuki lobi bokende kobanga wana ekosenga fo kosolola na Côte d'Ivoire kobanga wana ekosenga papa akende na Congo ntango mosu eza bongo mpo nga namoni moma oyo te ntina nini akokende na moma oyo tozozela bagénéral français tozozela américain tozozela coréen tozozela cubain tozozela russe tozozela nde bato mapinga bibundeli tozozela baprison eza moke balibere bato bakende na première ligne bolongola baide na bino wana kulu na soko akei na bitumba ntango akozonga ye kulu na makasi wana moto akokozwaka ide wana aza moto oyo na koloba te mpo retouche directement bapoliticien vomi natika bango baza calme ata kuti natika bango baza calme ndenge bakalme wana kaka badollar wamde tiaka bango plaisir mais plaisir oyo bazalaka nango avec difficulté na pasi na ndimi te eleki oyo ya ngai bon ngai nasukisi na ngai awa botika na koraisonne podium félicitation ndenge okwei bana bakwesa yango bakokwa bankita aoke bankita ata bamandona na batamfumu badimina bosalaka kaka bosala bankita bosala
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni aménagé. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni aménagé. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni aménagé. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.